na ko découvrir que mbali na nga kota loge kota les gens na monde molili nzamba za malamu ndinga ko sala ke na découvrir makambo na ina bana basa batama bala bala bimaka na ina ba sœur église na ba protocole na bandi ko landela bato ba monaka banda ko yebisa ngai mabetisa banda ko nzima nga njoka nde na bureau nda tikala kawana abimaka na ina ba protocole na ba chanteur ba chanteuse oh camarade nga zo sala eza soni makasi na mone bandete sukate abandi makamako bimana ba sœur église o lelote abandi makamako bimana ba chanteur oso ba chanteuse ya église o lelote ba mama ko to basa mabala na baptiser na sœur moko église singa mama mana leje nga la ko bomba na ngai te na boyi na ngai me malisumu tala kutu en fait ya sala ka benga habité makambo zo sanyeza ya solo o te zo makambo solo na bandi ko sala nyonso kosokola mbali makolo akouta église ayebe na longole bilamba na bandi kosokola makolo na bandi ko maseye dans la nyonso ko lianga zo servir déjà aussi akoti na monde wana akomi lokwa mutu bakange singa na miso zo mona mobala zo sambela makasi zo bela komba nzambe yo moni ba nzambe bazebele ba nzambe bazebele ba Jésus pe bazebele. Bonjour maman Betty. Oui, moi bien. Ok, moi bien. Moi bien, monsieur Kewa. Ah, mutazala bien qu'à sonne ma caméra, je sais bien. Ceux qui ont bien tenu tout le barra, moi bien. Ok, alors comment on a maman Nadège? Ok, maman Nadège va marier, célibataire, mère de combien d'enfants? Merci beaucoup, maman Betty. Maman Nadège, bon, si on a tel côté mariage, ils ont déjà au Tengama. Elle a maman et a 4. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, l'émission a vu sur la vérité. Donc, on va regarder. Awa, on va rater, on va vérifier. Comme l'émission mini, surtout, bah, on va regarder. On va regarder l'émission à l'eau. Ouais. C'est la première fois dans cette émission, dans l'émission, ce qui n'a eu, c'est que le problème est ça. Les camarades n'aient awa, naza moi ça me sala nzambe, nazala comme ça me sala nzambe, prophète. Bon, on entend un comboté parce que mon qui les a ma cambébélé. Naza maman bana 4 ans te koloba qui nanda kwa libala na mbali nangai. Bali nanga za me sala nzambe, aiba ni pe na mon kilo na mboko mobimba. Le problème est ça que leki na makambo susu oyo mbali nanga bandela kosala abombelaki ngai esali bambula na bambula ntango naye kodécouvrir yango esali nga mpasi yo naye koluka mama Betty naleka na émission mobali nanga azalaki na église comme d'habitude tokenda na biso église mpe ya resi tozongi na biso ndako na bana mobali nanga nzoka nde na bureau nde atikalaka wana
abimaka na ye na protocole na bachantre bachanteuse ya kati église bama mosusu omona oyo toki retraite retraite yango paster alobi yo te na la prière na paster ya 3 jours ya sek kanga na paster ndoka na prière wana ndoka na nsima wana makambo esalamaka mona kaka mama boye nake prière mama paster boni azopesa yo mbote me mbote ya kocola ndoka nde mobali akushaka na ye na bana basa bata mabala mobali abimaka na ye na baser église na baprotocole na bandi kolandela bato bamonaka bandela koyebisa ngai mabetisa bandela kondima te namonaka loko eza mensonge mpo nayebi mobali na ngai nde tozalaka nandimi te ke mobali na ngai kosala eloko wana bato badi kolandela mpo suspect bato batalaki bolamu ngai nasalaka mpe na bandimi na église nzambe mpe amonaka bundeli ngai nayebaka te eza na ser moko église ayosengai mama mana lege ngai nakobomba na ngai te naboyi na ngai mema lisumu tala kutu prophète asalaka benga bite makambo ezosenga eza ya solo o te azosoma makambo ya solo jour yaka tel yaka bobe air boye kobenga paster te eloko moko te yo yaka kaka odécouvrir nde nayaka oyo namona esalanga somo nakomi kotuna paster azobombela ngai likambo azobombela ngai akomi kotuna paster azobombela ngai ekomi kosala ngai lokwa trouble na motu na ngai ntina ye kolandela nake kobetela camarade na ye ya paster moninga na ye ya prophète nabeteli ye moninga na ye ayekoyebisa ngai verité alobi likambo oyo ngai kutu na nde koluka yo mwasi nayebisa yo mpo oyo camarade na ngai azosala eza soni makasi namona ebanda te suka te abandi makambo kobima na baser église oyo lelo te abandi makambo kobima na bachanteur oyo so bachanteuse oyo ya église oyo lelo te na bamama kutu basa mabala lelo te kutu aza na papa moko kutu abimaka na mwasi na ye nde mwasi mobali aye komona bamessage na telefone na bi yo paster na bino ndenge nini bamessage mabe na telefone boye kutu alingi aporte mobali na yo plainte nzambe alalaka te naye kodécouvrir ke mobali na ngai aza moto ya baloge akota aza moto ya bascience yo ozomona mobali azosambela makasi azobelela komba nzambe yo omoni banzambe baza ebele banzambe baza ebele bajésus mpe baza ebele oyo biso toyebi eza kaka jésus christ de nazareth yo omoni mosala nzambe azosambela bandekaka nzambe alola nzambe aboye fo koyeba koprécise nzambe nini oyo yeba nde ya kobelela naye kodécouvrir ke mobali na ngai akota loge akota deja na monde ya molili nzambe aza malamu ndenge aye kosala ke na découvrir makambo wana ale moto epeli na ndako donc ngai naye tose sentir lisusu te ngai naye tokomi lokola donc nzoko na étranger mo na kati ya ndako oui ezosimba lisusu te ezala te na banda ezosimba te de nakomi kobanga nazomona ka lokola ke donc na retour wana odie bakoki kosenga eloko moko na mondi na bango aye kosakrifie ngai kosakrifie mwana na ngai mpe bana na ngai eloko wana ekomi obangisa ngai yango naye mpa bandeko na ngai bolukela ngai nanu solution oyo mpo ngai mayele esuki nakomi na suka likambo monene boye en tout cas maman nakaka mwa mokie nalandi histoire na yo bandeko je pense moko lolandi yango ensemble nanga mais eza leloko moko na olingana tuna ntango yo ekodécouvrir que papa donc mobali na yo prophète pasteur aza na loge ezaki na moment nini na moment oyo baseur azobima na baseur to na moment oyo koyoka na église que non ser wana ekoyoso kuta bimaka na ser boye ti atie ser wana nde to ndenge je sais pas mais mpe alpe kokota na mamosi nekoza émission bomba mabe ok merci naye kobosana ntango ser wana ayebisi nga vérité ser mosusu nde bakomaki kopotela na prophète kende eza wana efoza charge azemi na ngai nde prophète aboyaki abi non ekosala bien te oza moto oyo na bande ya koyiba yo na ndenge akobatama jamais bato bakoyebake bino c'est comme ça nga faki koluka mama paster nayebisa na ngai clair nga na boyi na nga nde ser wana eka koluka nga ayebisi nga vérité ke ndenge eza wana ngai aza na zemi ya papa nga na papa dérange nga ntango molai mais nayeki so na choix te ekoma na etaki alongola nga église na mwa nini eloko moko na tikala kosala te mais papa azwi des alongola nga église akosela nga makambo ke nayibi mbongo na église. Est-ce que maman yo moko oza kose reprocher na quelque chose pour tomona presque
déjà makambo nyonso bandeko balandi ndenge ebandaki na ndenge ezokendela ezalaka te peut-être lisusu ozwaka te soin ya bapasteur bien te na ndako ya lisusu bapasteur mpo bakendaka bango kotombe na baprotocole to na bachantre wana so okutani na pasteur oyo aza sérieux so baza 10 ya bien bakozala 4 6 babeba baza bien te dans quel sens non na ndenge nakoyeba ke bible na banzambe alobaka bike mikolo ya suka bokomona bilembo ya mabe ozomona bapasteur ebele bazobatama na nkombo ya jésus christ bazobatama na nkombo ya nzambe baosala nzambe te ebele bazosimba bible me na nsima bible wana baosala makambo mosusu ntango nazoloba ke oui eloko moko te bandeki kozanga ke oyo ngai mwasi nakosalela mobali na nga naza maboko mibale na bandeki kosala nyonso kosokola mobali makolo akouta eglize ayebe na longoli bilamba nabandi kosokola makolo nabandi komanse ye nyonso kolia ngai nazoservi ye deso si akoti na monde wana akomi lokola motu bakangi esinga na misu azoyeba su te azokende wapi libulu mpe eza akodina mpe na libulu akomi sous contrôle ozomona donc mpa na ye eya mabe eya malamu etali ye te aobanga so eloko te si akomi na niveau wana c'est que déjà mabe ekotaki déjà banda kala ngai na banda ya koyeba te ozomona yango moni bamama bapaster mingi bolingaka mpe nzambe ntongo ozolala na butu sambelaka mingi nzambe alakisa eta dame ya mobali na yo eta dame ya mobali na yo nzambe akolakisa yo ngai azalaki na ndoto mona lotaka ndoto na loti na omona bato bafandi groupe balati banoir libulu mona katikati wana me namoni parmi bato wana mobali na nga mpe azalaki na kati me natruvaki oka bongo kaka na ndenge elekaki nga me njoka nde vision oyo nzambe alakisaki nga mpona mwana mobali wana wi nanegligeaki yango voilà mais toujours que nous sommes pas posé monsieur bomba mabe donc toute vérité donc ndeko aye ko biso aye ko exposer problème naye donc oazo traverser c'est le temps et surtout kati ya foyer na tout ko debi que bandeko dele nous avons problème pour le kuta makango mais ebele kozwa vraiment occasion de l'émission pe pour partager na bandeko alors émission était opportunité wana oyo partager soko oyo kama somo elobelo wana ata ndenge mama na biso asala bombi ne lebi ba boye ba te mais biso tola besoin de coupe tola besoin nzoto te tola besoin ne kaka donc tozanga na besoin ya maloba oyo histoire na yo oyo ozo mutu ba histoire vécue histoire ozo traverser et de suivre pe ba de baza na ba problème wana alors déjà merci maman na ndenge oyo ko biso lelo je pense solution au monde na mais ce qu'on a mis oyo c'est décidé okite na pasteur otika ye asala na ye to ndenge nikoza bandeko mosusu bakoyo mama limbisa kaka aza mobali na yo ata asimbi na ye mpo bakusu balobaka bongo mama bolingalaki pour le meilleur et pour le pire ozotika ye mpo na nini okoloba na bango nini problème na nga naza nango likambo déjà ezala na famille na nga baza au courant eza na famille na ye mpe baza au courant ya makambo oyo nazwaki décision ya kokite nasupportaki mingi ataki mwasi yo monaka basi basupportaka koleka mibali mobali akozaka kanda moko soki asiliki asali réaction mbala moko mais mwasi akofanda likambo ata 2 ans 3 ans 10 ans alikambo na motema na minute oyo aza bena ofandi mpa camarade na ngai na bana na ngai situation oyo nakuteli nabimi na nga na banda nakifanda mpo nazwa nzambe asunga nga soki mbongo garanti emonani nazwa ndako na fanda naodebrouille ataki mama kutuma bilamba na nga nazala nango nakomoluka natekateka mpo bana bavivre ebengi mwa ndeko mwa quelque chose nde bana bazovivre moko toyoki sous classe te mpona nini naa na mbongo te mobali alobi aza asu na posa na ngai te akabeli ngai bana asu na posa na ngai te akabeli ngai bana mokolo na ozonga na ndako na ye na okufa ayebisi nga clair abi mokolo kaka yo otya makolo na ndako na ngai okufa
mokando bimi wana eza délivrance pour na vie na yo abisinga abi mokolo yoka kota na ndako ozwi bilo nozongi okufa wana abisinga déjà clair abimoni kando bimi wana bano eza délivrance mpe soki okinga na kufi koyolelanga te abisinga bon nga mpe nayebisi merci nga mpe nazwi bana na nga nde nabimaki nakefani pa camarade na nga na miso nde naza bina pa camarade na nga donc vie mpenza eza pasi nakoka te merci beaucoup. Numéro nanga est plus 243 83 49 21 389. Ouais. Plus 243 89 83 49 21 389. Il y a un dans salle là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors déjà, merci beaucoup de vous qui maman a dit problème avec le disposant de l'émission Euro. Alors on est ça dans l'émission Euro, et ça va vous démarrer. Donc par rapport à nous allons savoir si on a pas de accords, des analyses, des disposés de problème afin que la déco va vous suivre, va vous solo et que ça vous va soulever les sons et que ça va vous manier pour ça disponible. Et que ça va afficher. Maman va passer une vidéo mais que tout le monde suit en tout cas les enfants va vous kasi au pays na numéro na une fois que pays na numéro na ngana opesa numéro na eso ko bien ou carrément ba ko eke biso ko tsa numéro na yaka de l'autre côté pour na nyonso o azo na émission a bien na yaka na moko na WhatsApp ko joye pour nous se continue la et que suivre na ba voilà merci beaucoup alors na ba biso on se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir. Bye. Voilà merci beaucoup alors on se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir.